Alors c'est parti, très chers internautes, Balandia Congo Live Télévision, Bozo Nabiso partout, France, Paris, Belgique également, Grande-Bretagne, États-Unis. Ndebomoni, ils sont habillés en noir, Bazana Mandalala, Batie Misu, Batie Bandet, il y a Pembe, Pona Kolakisa. Félix Sekedi Chilombo, soki okozwa occasion ya kolanda émission oh vraiment yokanga malamu papa. Toza na posa ya Monisco te. Toyebi ke Monisco aza la base ya ba sécurité oyo ezosalama epa na biso. Vraiment avec sincérité toza sûr que eza bango po ba peuple batumina na bango na Beni bakuti bateni ya FARDC na machete ba pesaka ba FARDC ba preuve ezali. Eza oloba ba mener ba enquête pour na ko eza réellement ba Monisco nde ba élément ya casque bleu nde ba zui ba bateni ya ba FARDC. Siko comment expliquer que bateni na ba arme blanche et bon ezwami na dépôt na bango. Comment expliquer fait wana? Au moins na toujours comprendre ngo. Pour na yo so na comprendre bien. Selon yo, eza ba casque bleu ne ba se transformer en rebelle. Eza ba casque bleu ne ba sala ne ba financaka ba rebelle pour na ba massacre ba soutenir bango po bazalaka kuna. Donc bango ne bazo entretenir massacre wana. Donc c'est eux qui entretiennent ces massacres. Goma auti Butembo aye juste pour la manifestation oyo après sabiso yem tavana rakuna bete la biso pena maramoza olega kuna. Grand artiste, bonjour. Bonjour. Outi vraiment Butembo na lingi na yeba makambuni neza kolega kuna parce que toyo kaka na ba RFI total na ba image bazo boma carnage na ba arme blanche bete la biso pena lisolo maramoza olega kuna. Komoni ba image ozo mona na photo yo. Oza ba image ya ba carnage. Eza monté te. Eza montage te. Oza live ba buma ba tunyo so awa. Oza kaka échantillon mais ba image eza belé pour ba buma déjà plus de 10 000 personnes pendant 4 ans et l'équipe. Bon, d'autres personnes continuent, on ne forme pas à la radio, vous comprenez. Alors chez nous, les gens sont en train de mourir et la mission, il y a Monisco, ils ont protéger la population civile. Alors, ceux qui sont civils à 200 mètres de base forte de la Monisco. Puis après, les gens sont cachés dans la base de la Monisco et également il y a des FARDC, c'est normal que FARDC se cache dans la base de la Monisco. Ce n'est pas normal. FARDC na bakana bango. Bango nde bapé sakaba FARDC bateni. On a des preuves. La dernière fois on a trouvé là-bas des tenues militaires, il y a ba garde républicaine. Bon, Monisco a cause à la tenue, il y a garde républicaine, il y a RDC a cause lango nini. Base en collaboration te na armée congolaise, na armée régulière parce qu'il faut pas collaborer pour na chasser, pour neutraliser, pour traquer ba EDF. Et ça collaboration a beau été la collaboration qu'ils ont, tout ce que la Monisco peut faire chez nous, c'est protéger la population civile et c'est tout. En protégeant la population civile veut dire population à coup faté alors que Monisco est là. Mais là on a constaté que c'est là où on installe la Monisco qu'il y a guerre. Quand la Monisco n'était pas encore là, guerre est à la guité. Mais les lots qui battent au Koufa, na Beni, na Wicha, et ça pour présence à Monisco et ça kuna. Yo mona wapi na environnement oyo. Monisco les ont encadrés, bon vous demandez battu wana kaka. Et puis après les rebelles disparaissent. Ils disparaissent pourquoi? Alors que autoyebi que base à Monisco ende zawana batusha kango pete, veut dire ba ennemi babumaka, bazongi na bango kuna. Non question. Babumaka na bazamba auto na banda ku normal parce que bango babunda na bi babunda na bazamba. Comment se fait-il ba rebelle balonga na ba forêt, bayati na ba agglomération? Eza boye. Eza teke kuna eza forêt oya forêt eza ba village eza kuna oyoki ba village eza na territoire ya Beni et puis babomaka pe na centre ville ya Beni na ngadi wana na esika okapi palace boyken wana donc kobima soki sel ça ka militaire ya FARDC na sel za wana eza lora na boulevard ba bomi mutu eza kaka boye wana boulevard wana kutu bato mutu te bato ebele. Alors que la Monisco est là
dans ces villages-là, il y a toutes les bases des MONUSCO. Mais au-dessus, lorsque les FARDC arrivent, on ne trouve pas les rebelles. Ils sont où? Est-ce que c'est normal que pendant plus de 4 ans, on ne puisse pas reconnaître la présence des rebelles? Voilà pourquoi nous, on a su, quand notre jeunesse très active est entrée dans la clôture de la MONUSCO à Beni, on a découvert des traces, on a découvert des armes blanches, des tenues militaires et beaucoup de choses. Alors, nous, et puis aussi les témoins, le rescapé, ceux qui résistent lorsque on tue les gens, ceux qui s'échappent un peu. Ils disent que c'est la MONUSCO qui est venue ravitailler les rebelles qui les tuent. Puis c'est la MONUSCO qui est venue avec ses hélicoptères déposer les rebelles là-bas. Et puis après le carnage, les hélicoptères de la MONUSCO reviennent encore, ils récupèrent les gens, ils partent. Donc nos FARDC arrivent là. Quand la MONUSCO a encore flou et va récupérer bango beto yebike ba vaya par dessin na biso bazali bien que bango peto yebike baza na ba filtrer moko na kati ya bango mais to vide na no ennemi na biso ADF na MONUSCO makambo na infiltration to côté lango après. Merci beaucoup grand artiste, on reviendra vers vous. Deux maman Nicole Kavira Wazali coordonnatrice à Indigné. Maman Nicole Bolanda qui n'a pas image mort dernièrement Pinza à Katana qui a saigné était bas purgé armé je crois. D'abord, réaction par rapport à Yamamboza ou les Canabéni. Réaction Nangaï Nazaka, je ne peux être qu'un indigné. Toza très indigné makasi, comme on a été MONUSCO tozo mona et awa pona stabilisation et le bien est stabiliser mboka na biso pour guerre ezana kati. Mais to sali calcul 20 ans mobimba MONUSCO a sali awa. Avec plus de 18 000 contingents, le plus grand contingent, il y a un monde entier, il y a RDC et Vanina Est du pays. Mais bilan na bango, contingent, 12 millions de morts. Massacre, ça fait 7 ans que bazo massacré biso et si comme MONUSCO est fandi. Papa, biso tokolo balisusu nini. So keza MONUSCO tende responsable ya makambo oyo nyonso. MONUSCO aza responsable ya insécurité. Aye te pona ko stabiliser mboka na biso, mais ayende pona ko insécuriser biso. Pona ye aganyaka ba fond oyo eyaka pona fonctionnement na ye. Yango biso awa to yesu ko répéter MONUSCO doit quitter le sol congolais. Le mécanisme est parce que le chef de l'État déjà a lingui balancé aux opérations conjointes et mixtes pour nous traquer ADF. Chance ni bozo pe sa revendication na bino. Merci papa. Na banza na muke obiso toyebi na constitution. Président a la volonté à peuple. Peuple a la volonté à présidenter. Président a la monaye o alobaka le peuple d'abord. Peuple est manifesté. Et manifesté quand on a bénité. Manifestation ana et mati et tobanda kango ana Kinshasa na MONUSCO ya awa. Peuple ya béni. Ezui peuple ya Butembo. Ezui peuple ya Goma. Ezui peuple ya Kisangani. Ezui biso ana Kinshasa lisusu. Tozongi pour la deuxième fois. Elingo lobani, elingo loba volonté à peuple papa. Eza départ à MONUSCO. Toza la poste ya discours te ke balingi ba sangana, balingi ba intervenir parce que na mandat la bangwa sika o ba uta kozwa. Ba yebisaki biso ba rozasu ba observateur te, ba robanda ko intervenir. Mais tilelo mu colonie MONUSCO a présenté biso ata rebelle moko papa. Atikala ko yeba te nani abomara biso kuna. Ba ADF. A poursuivant mutu akanga déjà ADF wana. Ba bomba bango kuna. Akanga ADF wana na minute yo biso ba ressortissant ya Beni. Tomoni était, to comprendre était MONUSCO aza complice, azo ravitailler ba mouvement rebelle wana. 132 mouvements rebelles et MONUSCO kanga ata mon côté. Toyebi ke FARDC na biso, eza pe na problème, eza na ba faille. FARDC eza infiltré. Il faut to loba ya solo. Ba officier étranger ba tondi na kati, ba affairiste ba tondi na kati. Yango to sengi tata mokonzi mboka. Indigné numéro 1 ya mboka o biso ba jeune. Ya Beni Lubero ba jeune na RDC Mobimba to sengi na mokonza mboka asala purge armée alongola ba officier wana sala toilettage ba officier étranger nyoso o ba vandeli biso na kati ya FARDC po ba banda ko vivre na ba mouvement rebelle wana biso to kufaka chef de l'état ba répertorier les biso bango moko moko ba buaka bango libanda ba étranger ba congolais te
Deuxièmement, oyo baza wana lokwa ba commerçant. Papa, ba commerçant ba vendeli biso na armée. Alors bazoteka. Tosengi na chef de l'État alongolela biso ba officier affairiste o ba vandi na armée pour être FR. Bateka nini? Bazoteka bango ba permettre ba minerais ezala détourner. Bazo koti s'appelle Minduki en collaboration na Monisco. Biloko ya Monisco elekaka na barrière ezalaka contrôler te. Bongo nde Monisco azo ravitailler ba troupe rebelle wana. Toza awa tolobi chef de l'État yebisela biso Monisco. Toboyi na mboka na biso. Bazonga Pakistan, bazonga soki wapi ba mboka na bango esika ba utaka. Tolingi bango te awa. Merci. Moi aussi je t'en envie hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. En tout cas, Zambé Allah l'a raté. Merci beaucoup. Nzamba Allah l'a raté. Marambo ndenge bandaki boyebike babanda ekolobake ba ADF ezali ba islamiste ba musulman voilà ezalaki nango masque alors oh balingaki basa ça tombe bien comment bino ba musulman bokoti so ba djihadiste na kati ya RDC tebi bino na ba Syrie na mambo belebele bokoti tina est ya beni penza papa o nyonso ezoleka na ba Syrie na banini ezali organisation musulmane te o nyonso ezoleka na ba Syrie Mali tout ça soko tali ba pays wana nyonso ezali ba pays oyoyo eza na pétrole ezali ba pays oyoyo eza na ba minéraux alors yango ba créaka ba raison pona kotinda ba force obscure yango na Congo na biso na est toza na gaz toza na coltan toza na pétrole toza na or toza na diamant toza na nyonso esali que batinda mission d'observation des cadavres à travers financement oyo bazopesa na ba pays voisins lelo bayebisa biso ba Rwandais oyoyo Magufuli abenganaki ba réfugiés rwandais Kagame aboyi bango batindaki bango wapi ba o bazoboma biso bazoya na ba titre de propriété bakolo mabele bazwi yango wapi mabele ya biso yo mupaya oye na titre de propriété obomi mutu obino yonde mukolo mabele siko mutu wana soki ye paza na titre nae bon ebembe ko samba na mutu aza vivant moise été alors yango wana koko c'est la biso chaque jour yango population et komona FARDC et komtala babi oh toko tazamba toko tizamba bakarta ba officier rwandais vérité bimina poasa alors oh balingai basala ezala makamundete ya Centrafrique nzamba lingi Congo to uti na ba famille chrétienne to bali ba chrétien toza ba congolais biso nyonso siko biso to kata ya biso poto kinango wapi bolingo balkaniser mboka non exactement république ya Rwanda ali bon est-ce que ngana za Rwandais ngana za nande plan oyoyo ebandi lelote ebandi depuis 1960 avec Boutros eroyoka kili solo ya Tutsiland na Hutuland babanda yango kala bamekanano en 1986 ba une opération turquoise ba français ba boakeli biso FDL non basala nanu wana muke bamoni ke bakoki côté à sud te ba qu'est-ce côté à nord pas terre fertile po ba boma biso ba récupérer chose grave mokonzi mboka ifo yeba soko katisi kasindi toliaka chelin ozo somba lipa na chelin mais okoki ko katisa na franc congolais te na Uganda ko katisa ka o katisa to otika na frontière wana lingi koloba occupation elingi koloba occupation donc mokonzi mboka aloba clair na batwana bazonga na kimia sinote jour tokozonga awa en tout cas koyoka biso et puis de deux mokonzi mboka azala clair ayebisa ba congolais clair toyebi banani baoboma biso aloba officiellement que eza ba ADF te eza ba islamiste te islamiste moko taza kuna ezali likambo ba Rwandais
soki alobi te lokola ye na Monisco après marche na biso uti koleka ayambaki Laila Zerugi wana après koyamba yo mariage entre FARDC na toboyi mariage wana toboyi yango soit chef de l'État tozoyebise mariage wana tokolobake soit ezali complicité ye pasa na kati ya COP tokufaka minere kendaka bayelaka ye rétro commission ndenge akotise biso français wana toboyi makambo ya rétro commission kaza derrière massacre ya Beni ayeba ke soki ezalaki business ekomi na suka makila wana oyo etanga deja kuna eleki ebele mpe ekoki oyo ayebi kaza derrière massacre ya Beni tozolobango ekoki tosi totimbeli baje wana peuple assez atelemi on va se prendre à charge jusqu'au bout oyo nanu ezosala me eza avagu toza nanu tokosala ya minene Monisco il faut akende toza na besoin Monisco te toza na besoin mariage na Monisco te FARDC na biso eza capable ya kobengana munguna ye moko. Merci beaucoup. Bolandi, une minute hein. Ouais, une minute, ouais, je suis là. Moi, je vais parler. Ouais. Avant tout, moi, je fuck la Monisco. Le Monisco, moi, je vous fuck. Bozaba zoba. Moi, je vais parler à Swahili. Moko bazoba sana banaramu. Nyie tous les gens Congo, mona tusaidia kameleo, hein. Boikene Beni. Bana bapata, muna chunga banalu mulupango yenu. Tutafanya nini fucking zenu na mkiendelea vitafaa revolte ya yulu na on est des guerriers tutabonesha kia maana tuko hapa hivi tunaishi tulekea Kinshasa tunasoma mais on vous fuck mwende kwenu ba foire ba nini ore musutaidie muna ore mutusaidie munanja tu imbécile, pitié de merde, je vous fuck. Merci beaucoup. Zela Tosolana, des politiciens. Monisco, motherfucker. Merci d'azoyer, bon on a zoé pour aussi ça. Bino ba jeunesse Beni Bolobi mingi, yaza mupaya ayeko soutenir bino aza politicien ndeko Shagi tobi na ngambo mingi ya politique na ndite koza moto ya est mais présence na yo awo ila kisinini. Non, je veux Lingala trop français. Lingala. Bon, na rolimbo la moi eloko moko lobi. Eza bato STT baye a ba congolais. Eza ba congolais o ba lembi o ezoleka na mboka na biso. Ça fait plus de 2 décennies, plus de 20 ans. Marambo ezoro continue na est ya mboka na biso. Bakotaka na ba mboka, baninga bazaya kolala, paisiblement endormi. Bakoti, babomi, et puis bakimité, baza. Alors, oezo salema wa elingi loba trop c'est trop. Eza ba congolais nde bazo loba trop c'est trop. To catégoriser te to loba ke batwa est non. Ba congolais balobi trop c'est trop. La MONUSCO a un mandat clair. Ce mandat, effectivement, c'est un mandat de stabilisation. Mais na kati ya mibeko ezoko kamba MONUSCO. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le chapitre 8. Où ezoko pesa na MONUSCO ndingisa ya ko agir. Donc la MONUSCO n'est plus na niveau ya observation. La MONUSCO est maintenant à niveau ya l'action. Doit s'engager. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Est? Vous imaginez $1 milliard de budget par année. Plus de c'est pas 20 000 hommes dans un pays. Bazo Salanine. C'est pourquoi les Congolais se sont mobilisés. Balobi non. Tozoya esika bango bafanda ka bakonzina bango bafanda ko yebisa bango trop c'est trop. Yango biso bayi politique parce que nous faisons la politique pour nani.
Nous ne faisons pas la politique pour la banda qu'on a biso. Tout ça la politique pour résoudre la situation. Bino ne mingi li bumunde concernant Rabino. Non, bah wana bango. Boluka ba poste, bolobela makamba ba nomination, mais makambo ya beni banda e bana ezaka coalition FCC cash. Lamuka, coalition FCC cash. Lamuka beni na ba déclaration na bino ezalaka oublié. Makambo ya est ya République démocratique. Bon, c'est vrai, vous présentez encore mon politique. Oui. Mais mon politique c'est vrai, mais biso za na lingomba na biso. C'est vrai tout ça ba politique dans l'ensemble. Mais nous nous appartenons de manière générale. Oui, oui, donc c'est vrai. Mais au représenter Bango Nyoso. C'est vrai. Oui, mais chacun est comptable de ses actes. Mutuna mutu azo posé ba acte na ye. Nous avons toute une documentation qui n'a pas si na ba konzi ya o baso kamba ba mouvement o. C'est le lotin biso to bani kolobela marambo. Biso to telema na 2014 koloba pompier pyromane, ndeko Kabila za pompier pyromane. Azo pelisa bitumba na est, azo sala soi-disant que nous l'avons dit, il était encore au pouvoir tant to lobaka yango. To banga qui était c'est vrai, bah problème est après, mais nous nous sommes assumés. Kabila est innocent parce que Kabila n'a pas réclamé réduction et effectif et départ à MONUSCO. Mais Kabila où tu vois? Banani barosa ba trouble na est kuna. Kabila où tu vois? Marambamwe bandi lelo Kabila où tu na AFDL non? AFDL ba banane. Okanti mamuzo le kana est Rwanda ye bien ngote, Uganda ye bien ngote, Burundi ye bien ngote. FDL Outouap. Bako sabi sote Congolais moko na moko ayebi situation est eza nini banani bazo sala que situation wana est perdurée. Eza na batu o bazu ba. Solution aux nini pour na quoi arrêter situation est wana. Est-ce qu'il faut opération militaire moko y a temps réduit, espace réduit, proposition du genre Artemis il y a docteur Denis Mukwege. Non, la situation est complexe. Namboka besoin d'un ministère des Affaires étrangères, besoin d'un ministère à la défense, besoin d'un ministère à la reconstruction. Omoni, elingelo banine, elingelo bake namboka. Et ce cas besoin de la diplomatie, mindu qui peut bêta. La solution mususu peut bêta. Na minute au chef de l'État zoki mokano ya kotinda bibundeli na est. Ça veut dire Masasi, soda basa musa na bango. En même temps, 21 000 éléments. En même temps, bayi politique, baso continuer ba négociation. Mais biso tolobi solution na biso est claire. Yango zo mona tolati ba t-shirt nous voulons une solution radicale. Ça veut dire Rwanda, RDC, il faut tout mur biso na bango. Faut to kabwana. Parce que la plupart des groupes armés au service à l'est de notre pays, base arrière na bango na Rwanda, notamment. Tu as que Ouganda des alliés, Burundi des alliés, mais Rwanda notamment. Batu bazo sala mabe makasi kuna eza Rwanda, eza Paul Kagame. Yango biso tolobi. Mais tout le monde a inauguré le monde à est, je crois, une usine à agriculture. Mais il est venu, il a été invité, convié comme une autorité à un pays sœur. Posez-moi cette question-là. Bon, Maramoussou Souza Mambolo, tout le monde qui est pas à Wayaki ça. Na matanga ya le mémorable Etienne Tshisekedi. Tout à fait. Omoni, to pekisi batu koya na mboka na biso te, mais banani bayaka na mboka na biso. Banani bakoya na mboka na biso, banani. Kagame aza mutu akotisa makolo na mboka te. Bon. Eloko ne eloko eza na temps nango, hein, ndeko journaliste. Eza na temps ya kobina, eza na temps ya kolala, eza na temps ya kolia. Kagame na batu na ye basakani mingi na mboka na biso, mais temps wana esili. Qui aurait cru que Lelo cru nan mais au bamoni wana ezelo côté ya makasi ezoya yango tolobi badongolo miso bandoki ya Congo boye ba ketana bino ekoki nous disons il faut un mur entre RDC et Rwanda. Nous ne sommes pas le premier pays à le faire. L'Israël l'a fait avec la Palestine, avec le Liban, la Chine avec la Mongolie, la Turquie avec la Syrie, les États-Unis avec le Mexique. Parce que na Est, hein, on a tout tenté, de journalistes, tout tenté. Ma négociation, bitumba, tout. Maintenant, il faut une solution radicale. Et la solution la plus radicale pour la biso est un mur.
Merci beaucoup. Pas na bango. Biso peut fan na pas na biso. Merci beaucoup. Et puis il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes acteur politique. Alors, on préciser, Nazali Alingomba, unité de valeur, oye Kambami na maître Michel Okongolome na Mouto ba Congolais ba Lingarami. Vous êtes en opposition, non, nous sommes aux côtés du peuple. Les deux soutien il y a opposition majorité. Merci beaucoup. Les deux soutien il y a opposition majorité. Parce que au l'opposition na peuple. Le peuple a été élu. Il y a l'opposition na peuple. Le peuple a été élu au sein l'opposition. Na koluka to resolango. Alors on négocie dans 1 minute parce que tu combien non, merci beaucoup na opesanga parole. Na pesana no longonya na félicitations na ba phare d'essai na biso. Surtout au loyal. Au loyaux phare d'essai. Au loyaux phare d'essai, nous aimons beaucoup, nous vous félicitons. Mais j'aimerais simplement préciser quelque chose. Nul envoyé des Nations Unies est arrivé à stabiliser. Nasengi na batu bazolanda bo signer pétition ya mur entre RDC et Rwanda et en ligne. Donc à travers le monde c'est sur www.unitédesvaleurs.com. Donc unité des valeurs, D n'a pluriel, valeur n'a pluriel.org, je précise. Donc www.unitédesvaleurs.org. Beaucoup de signer pétition pour notre mur entre RDC et Rwanda. Merci. Okay. Merci beaucoup. Nous continuons pour notre merci beaucoup. Hein. Je disais ceci. Nul fonctionnaire des Nations Unies, est venu en République démocratique du Congo. En commençant par M. William Swing, M. Kobler, Saïd Djinit, jusqu'à aujourd'hui Léa Zerougi. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien du tout. Mais nous demandons aujourd'hui au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez des vaillants soldats. Mettez-y la main. Et ils vont faire le boulot. Ça c'est tout. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. To comme pena na suka to yaki na MONUSCO boza o mona bino nyoso. Limande za koleka boza ko filmer. Merci beaucoup na balandi na biso nyoso Congo Live. To mona ina mikolo zali koya. Bye.
sana.